Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndeka Lobarake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes à l'élo, Bandeko Nangaï, Congolais, partout dans le monde au Bolandarangaï, grâce à la magie d'internet. Nazali Koyeb Sabino, que Nazali vraiment na méchant na kanda ya kosakana te na 5 minutes à lelo nyo surtout na rappel na ba méchant ya mboka me oyo ya lelo elekeli ngai parce que naza na méchant makasi koleka parce que oyo ezali koleka ba opposant ba politicien na biso en particulier ba opposant oyo baza ko sala présidentielle ba komi komona biso ba mbendre ba komi komona biso ba zoba na bango ba komi komona biso neti bana bitinda na bango ou bien neti ba jouer na bango. Donc tozali ko comprendre les sous tout ya mona peuple congolais na seng na bino to changer esprit. Donc bozo mona ndenga na le avec véhémence boye donc na zoro sabino il faut to changer esprit to cause esprit bandibu parce que na maloba ba opposant ba politicien na biso bazo ka biso te il faut to cause esprit ya ba ndibu to koma ko barrer bango penza mona penza opposant au kangi au katie mutu donc tisiko au mona penza ba ke no peuple tomboki ba ko banga. Parce que kaka boy bazali ko banga te ba komi ko sakana na biso donc ezali vraiment makamdo sabino le lobino pe bolanda ki yango mais na yebi bato belé bazali ko zela 5 minutes parce que batali ya bato mususu me ba yebi ka ke 5 minutes tout le monde est d'accord bazali ko zela yango vraiment na ndengi ya impatience parce que ba yebi ke oyo Cleboa lobaka ezali na ndengi mususu ezali ba genre moko ya memarango na ndengi mususu parce que naza ko yebi sabino ba opposant baza ko zwa biso bazoba bambendre ou quoi na yebite mais congolais to tellement donc to koti sa peut esprit parce que to ko esprit bandi parce qu'en particulier ba komi ko saka na biso donc bino bo mona ki ke ba opposant ba mo ba bimisa boule ya candidat commun to vandi bazo lobelango candidat commun donc dernièrement to moni ke ba kei Genève ba kei ko vanda po ba po na candidat commun wana ba bimisi Fayulu donc bino moko monaki ezala Fayulu azali na batute ou bien azali mutu moko azali n'importe te mais tango bino nyoso tout bo vandi bo bimisi Fayulu ezali makambo ya kosakana te il faut bozwango en considération parce que ba opposant en particulier ba oyo bazali na élection présidentielle bazali ko sala théâtre et commis théâtre. Donc ba opposant ba solo li vraiment na zo sabino ba opposant ba bo solo li mabe bon posant pour celui ma paye on a 5 minutes na sabino que 5 minutes et l'andrabilobe la théo ba lobi pour la 5 minutes sur kangi Cleboa ndenge na zo répéter bino 5 minutes ezali na sima ya opposant mon côté ezali na sima parti politique mon côté na sabino que sokinga na zu preuve donc sokinga na kangi Cleboa ezali j'écoute tout parce que ataba mbila ba ye ataba pompier ba ye na kofongola ngote donc et comme penza non assistance à personne en danger donc ya mana ngaso na kangi Cleboa na zala penza na ba donner surtout ezo permettre ngai na loba oyo makambo bato oyo ba ko comprendre donc lelo penza donc avant na ça l'émission to solo li mingi na chef d'entreprise l'entrepreneur Eddie Lenvo azolinga ko kende ko investir na mboka mais makambo oyo ba opposant bazo sala ba politicien ezali ko lembisa ye donc moyen ke ndiko ko investir na mboka ezali te Eddie Lenvo entrepreneur munene awa na kati ya France donc opposant donc ba koti na makambo na bango tolobi ke donc siko eloko to bandoko linga yango yo parce que soki kana chaîne na FCC na bango wana ya ba PPRD ba gagner muto ko ndima bango azalité même communauté internationale et komona kezali kokota parce que so bazu ba voix ya MLC bazu ba voix ya UDPS bazu ba voix ya Kamere bazu ba voix ya Katumbi ba pesi muto moko nazomona ndenge nini nyanga la kata ya médiocre wana ya Shadari ako gagner ndenge nini nazali komona yango te to sepelaki to monike initiative na bango oyo bazwa ki tango basalaki meeting na bango basaleli yango to bien en tout cas eloko to bandai kozela yango yo côté ba opposant ba koti to moni ba poni Martin Fayulu donc to yebi ke azali mutu moko donc bien donc ataza mutu mabe ou bien za ndenge nini bango mutu ba poni bino mo bo poni donc il faut bokene nango ti na suka to monique Martin Fayulu abimi donc to lobi ke non ba yokani siko eloko to banda ko banga po biso tout banda ko banga to lobi ke congolais esprit na yeka ka ke ngai muninga lingo tika na muninga to bi non enfin ba yokani Fayulu abimi donc asali déclaration na ye nazali ko laksabino na ba image botala déclaration ya Martin Fayulu tango ba pona ki
candidat comme il y a opposition. Binomo Bolanda. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, les premiers mots qui m'arrivent ici, c'est de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Pour ce qu'il a fait. C'est son œuvre. Et aussi remercier mes collègues leaders de l'opposition. Je les cite ici, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, professeur Matungulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vital Kamere. Je remercie aussi la Fondation Kofi Annan pour tout ce qu'elle a fait, nous accommoder. Ce n'était pas facile d'être ici, à Genève, mais la Fondation a accepté, elle nous a accommodés et les résultats sont là. Je remercie aussi le peuple congolais, à travers vous qui êtes ici, vous de la diaspora et ceux du pays. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour les Congos. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Un porte-parole de ces combats pour la liberté, de ces combats pour la démocratie que nous avons engagés depuis des années, depuis de très longues années. Et nous sommes à l'aboutissement. Et je suis convaincu qu'avec votre aide, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos partenaires, nous allons arriver au résultat final, c'est-à-dire rendre notre pays réellement démocratique, libre et indépendant. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je mènerai ces combats avec mes collègues. Nous mènerons ces combats des élections libres, démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées. Parce que le peuple congolais a besoin des leaders que lui-même va choisir. Le peuple a besoin des leaders qui vont l'amener au développement, qui vont l'amener à la prospérité. Et nous, 7 ici, nous sommes engagés à réaliser cette œuvre pour que le Congo cesse d'être la risée du monde. Voilà les quelques mots que j'avais à dire. Merci à vous. Donc, Binomo Bolandi, Fayulu a bêti, comme un discours na yoana, bimi a le félicité baninga na a félicité Nzambe parce que a croyant, mounene a félicité bisopeto, sepeli. Donc, parce que boule na bango ya ba opposant wana o ya candidat comme bango muto ba bimisa kiongo. Biso ndeto bimisa kiongo te bino opposant. Bozo ka biso, bino moko bo bisi boule wana, bo saleli yango te tina suka. Boyoka donc candidat a bimi Fayulu, bango nyoso bo mo ande ba telemi. Donc, bah, féliciter payé, yépé a félicité bango. Donc, to vandi, to kamwe. Mais, boyo kandenge zolo, parce que pour moi, que 5 minutes, li comme ça, bimi, na tika rana 24 heures. Parce que na yebi que, Congolais, donc, a comment ko changer ba boule, yé moko, donc, Congolais, a na faculté moko, même ya ko lire na ba penser à bato. Donc, Congolais comme na faculté wana, yo lobi rien, mais, Congolais a lire na ba penser na yo, a bimisi oyo, ngoro bim savant, et puis a déformer ango. Donc, tout le monde, kaka Fayulu abimi à lobby 24 heures et l'équité. Tout le monde, après Félix Tshisekedi abimi pour aye bisake à retirer signature naïe. Félix Tshisekedi yotango kote kuna yotango bimi au pesi discours na yo wana na zotie la bino nanu bolanda discours oyo Félix Tshisekedi a pesaki à lobby que non a osala tout à convaincre base na yeke makambo oya kala eseli toza la sima ya Fayulu bino mo bolanda ye je vais les convaincre, ils doivent être d'accord, il y a rien à faire. Nous voulons un changement et ce changement passe par le soutien à la candidature de Martin Fayulu. S'ils veulent que la continuité de la Kabylie continue, ils feront leur choix. Mais en tout cas, moi j'ai fait le choix du changement et le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. Oui, tactiquement c'était la meilleure chose à faire pour augmenter ou maximiser ses chances de victoire. Et je crois que maintenant, il faut qu'on apporte maintenant ce qu'on peut à ce candidat commun et je crois que maintenant,
nous avons de bonnes chances de gagner. Il faut qu'on apporte maintenant ce qu'on peut à ce candidat commun et espérer gagner. Pardon? Non, ça c'est le secret du vote. En tout cas, moi je sais pour qui j'ai voté. Bilomo Bolandi, Félix Tshisekedi, ndenge alobi, mais to vandi kaka 24 écoute ça à la mité. Donc aye alobi a retiré signature naye na makambo bakene ba Genève d'or. Mais Félix yo tango bimi wana zo sa discours na wana. O bazoko boulete ke bato yi depes ba kolinga ngote. Moi j'aurais préféré au Kotikuna avant Obima, au sa discours final au Basukini. Donc na 4 kuna yo bando sa l'hypocrisie ou bien na 4 kuna za na complexe ya bato na mususu. Obanga no bango ko ko lobate. OK, yo za wana to lobato se voyer la face te mutatika ni na bato belé aleki idepes azate. Donc yo tango Kotikuna ozali na mona yo koloba mais au Kotikuna zo sa l'hypocrisie ou bien oyokanaki na secrétaire général na yo ke bosane. Moi j'aurais préféré ozana droit na yo bozo solo la bo monique li solo ngozo ke ne bien te au kati. Au bibo zelanan au bimi le banda au bengi na téléphone base na yo bengi secrétaire général na yo le biki kabundi tala makamundenge kabundi tala makamundenge zo kende ngana zo mona mbisi omonini kabundi au yepso boule au signété au bimi la salle et souki un peu de poisson tolingaki kondima mais yo okei au bimi tina suko bimi au pesi message au lobike Fayulu yende suko toropona après 24 été mbala moko changer boule au retiré. Mais non, mais ça la kate, ça immature. Ça livre vraiment ça amateurisme politique la bino. Donc bah posant on a boza bah amateur na politique. Donc ça vraiment amateurisme, il y a politique, il y a bino batu boko taki kuna. Comment okoki ko changer malobaka kaboye. Toka ki ke fute bimagi na kati kuna. Donc toyoka ki tozai kuna kati te mais toyoki ke na kati kuna ezalaki boko taki kuna po na mutu moko asa la transition oyo akozwa masolo. À sali transition il y a 2 ans après la élection na évité ceux qui bino côté kuna pour na choisir candidat comme élection présidentielle ou ils ont gagné ils ont pour 5 ans entre temps bino bokomi kuna bokomi so ikoluka makamba transition ya ngona babi que Félix na idepes et boudagi Félix a boudé à l'obiyé jamais à gosa la 2 ans après tikila mutu mususu ou bien asala makambo oyo ya élection sima ba lobi que Félix a boudé bon tant yo Félix a boudé. Au moni que ceux qui m'a sola des ans bien té. Bon poni si vous failli. Bon pourquoi on changer boule? Aux hommes on a té que vous ça en espère tout bien, bino la politique vous ça en espère. Donc tant on dit mille cambo aux alliés chef à parti. Secrétaire général, il y a parti na yo dépend de na yo. Secrétaire général monte en kumbe la masola té. Base no to boité, il faut dire ma base na yo, to boité base ezali base ata on a poto to mona raké, base ezali base parti politique, il faut Hollande makamba parti politique ou bien obimi libanda. Base no bazo lo balelo politique ezali libande za katité base no ba yebi ba masolo nyoso tuté papa Tshisekedi personnel papa na biso yeta mazo ki pouvoir asala ki prestation na ndako kuna alors que boko nozwela ngai kanashe wana bokangelenga minute boyele nani yango na base no amemaki kanashe kuna ou bien nani yango azo ki papa Tshisekedi amemie kuna na palais de la nation ou bien na palais du peuple pour yazo pouvoir mutazala kite donc base no herbo ba vandaranye yo muto kokumbela bango base no akokumbela yo jamais ata okoyo que la base mais décision finale les apona yo so koyebi que décision on est bien donc yo le loso qui Félix de Totier exemple so comme président de la République ozozo décision en boka par rapport ya base no donc par rapport à parti politique no ya IDPS donc vraiment donc tout ça la kanda ko satana tête au peuple congolais donc bilo wa politicien en particulier IDPS na Oya Kamere Yoana donc INC beaucoup sera na bisota donc et s'il était Félix et s'il était to fandi lisusu donc bino moko botana nanu Félix ndenge azo sur na téléphone donc en direct il y a émission moko il y a radio na Kinpo a annoncé que donc a retiré signature ne bino moko boland J'assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Attends. Bon. Vous suivez donc ce que vous recommande votre base. Mais pourquoi y avez-vous adhéré sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti? Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations.
Mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va arriver qui va s'ouvrir dans quelques jours. Que vous allez mener seul. L'UDPS ira seul. Seul ou avec ceux qui voudront la suivre, évidemment. On parle de l'UNC, la base de l'UNC souhaiterait que vous et Vital Kamerhe vous rencontriez pour qu'il y ait à vous deux une candidature commune. Est-ce que cela est envisageable? Écoutez, pour le moment, nous avons été à 7 leaders autour de la signature de cet accord. Je crois qu'il s'est passé des choses. C'est à chacun, évidemment, des leaders de se comporter en fonction de ce que son parti va décider. Donc, à mon avis, c'est encore prématuré d'aller sur la conclusion d'un tel arrangement. Ma priorité, je la réserve à ma base. Donc, laissez-moi d'abord rentrer à Kinshasa dans les jours qui viennent, m'adresser à ma base, relever la température de celle-ci, et ensuite, je pourrais peut-être répondre à votre question. Pour parler, non pas de votre base, mais des leaders de l'opposition avec qui vous avez tenu réunion pendant 72 heures, est-ce que votre décision d'aujourd'hui, que vous annoncez en exclusivité sur Top Congo FM, n'aura pas de graves conséquences dans vos relations? Mais écoutez, j'ai dit que je l'ai fait en âme et conscience lors de la réunion dont vous parlez, des 72 heures. Ici aussi, vis-à-vis de ma base, je vais le faire en âme et conscience. Un parti politique, c'est d'abord sa base. Et je dois rendre à l'histoire le fait que la base à l'UDPS est le moteur même de notre parti. On ne peut pas se dire leader à l'UDPS sans avoir l'adhésion de la base. Tout mon engagement, tous les sacrifices que j'ai consentis au cours de ma vie politique, je les fais pour et au nom de cette base. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'être ou d'aller en contresens avec par rapport à cette base, sinon alors je signerai ma mort politique. Les leaders, les amis auxquels vous faites allusion, je suis sûr qu'ils le comprendront parce qu'ils savent de quoi nous avons parlé et je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis de cela puisque je vous l'ai dit, j'assumerai toutes les conséquences de ce que je viens de dire. Monsieur Félix Tshisekedi, je vous remercie. Merci Christian Lusagwena. Donc ce qui Félix Tshisekedi présent à IDPS a qui décision on a et pression il y a secrétaire général naïe na ba membre na IDPS Bouyoka secrétaire général le Kabunt Oyo Alobaki avant Félix Tshisekedi a retiré signature naïe Bouyoka Oyo Alobaki. Alors monsieur le secrétaire général, y a-t-il pas un peu de réalisme dans la décision des 7 leaders de l'opposition réunis à Genève? En aucun cas. Cette désignation du candidat commun à Genève relève d'un complot contre la République et d'une volonté manifeste de déstabiliser l'UDPS et même d'aller plus loin pour détruire le parti. Nous n'avons pas bâti ce parti qui a été d'ailleurs bâti sur le sang de nos martyrs. 40 ans après, pour se désengager, donner la chance à quelqu'un qui n'a même pas un parti. Vous imaginez quelqu'un qui n'a même pas un parti, quelqu'un qui au regard des récents sondages n'a fait que 4 ou 5%. Nous pensons que c'était une bonne manière de comploter contre la République et par voie de conséquence, l'UDPS rejette avec force cette supercherie. Est-ce que vous pensez que le président national va se plier à l'exigence de la base? Je crois qu'il va le faire.
Et ce n'est pas la première fois qu'on a vécu ça à l'UDPS. Même à l'époque du tout-puissant, le charismatique Etienne Tshisekedi, il y a eu certaines décisions impopulaires qu'il a eu à prendre, mais pas lorsque nous pensons qu'il a agi en tant que politique, mais le parti étant cette machine, l'UDPS c'est une machine politique, a vu que cette décision n'était pas bonne, elle a réagi et le président pourra d'une manière ou d'une autre se conformer à la volonté du parti. Ainsi, vous lui accordez 48 heures pour retirer sa signature. À juste titre, parce que nous, la campagne électorale c'est pour bientôt, on n'a pas assez de temps et on n'avait que ces 48 heures pour qu'il puisse se désengager afin que nous puissions avoir les cœurs nets pour aller aux élections. Donc l'UDPS va faire cavalier solitaire. Absolument. Parce que, étant donné que nos amis ont démontré leur mauvaise foi, les amis ont démontré qu'ils complotaient contre la République, comment nous, l'UDPS, pouvons marcher avec des gens qui sont contre les intérêts du peuple? Vous pensez qu'après 40 ans de lutte, nous puissions sacrifier ces combats que nous avons menés au profit d'un ou de deux individus parce qu'ils n'ont pas pris part au processus? Ce n'est pas l'UDPS qui organise les élections. Nous ne sommes pas la CENI. Nous ne sommes pas les agents de DGM qui ont empêché les uns à réintégrer le Congo. En quoi est-ce que l'UDPS peut payer ces lourds tributs? Non, nous disons non, non, non. L'UDPS doit prendre part aux élections. Et un élément de détail, l'UDPS est contre le boycott. Raison pour laquelle nous disons, nous affirmons notre position, que nous irons aux élections le 23 décembre avec ou sans machine. Et nous appelons notre peuple à comprendre que ceux qui rejettent la machine aujourd'hui sont dans un schéma du report des élections en vue de discuter avec Kabila pour une transition de 2 ans. Et nous refusons cela fort de l'expérience. Nous avons négocié, nous avons signé des accords dans ce pays, nous en connaissons ce que ça vaut. Et nous disons, fini les négociations, nous devons aller aux élections. Est-ce que vous ne donnez pas? Absolument, il doit rentrer parce que même à pied, nous battrons cette campagne. Même à vélo, nous battrons cette campagne. Mais au cas où vous n'obtiendrez pas gain de cause par rapport à ce que Félix retire sa candidature, je crois qu'il a tout intérêt, il a tout intérêt, madame, à pouvoir se soumettre à la volonté de la base. Félix sait ce que ça vaut, l'UDPS. C'est une machine. Il sait, il est fils maison. Je crois qu'en ce moment, il est en train de se préparer pour revenir à la raison. Il ne peut pas aller outre la volonté de la base qui a été exprimée aujourd'hui. Je crois que c'est une hypothèse à écarter. Est-ce qu'on n'est pas petit à petit en train de nous écarter vers l'alternance, la passation du pouvoir à l'opposition? Ce désaccord, ce désharmonie entre vous? Madame, vous savez que lorsque vous êtes dans la marche vers la libération d'un peuple, il y a ce qu'on appelle le haut et le bas. Il y a les péripéties qu'un peuple doit absolument traverser pour atteindre son bonheur. Mettons ça dans les comptes des petites difficultés qu'on a eu à rencontrer et regardons l'avenir avec beaucoup de sérénité. Pour nous, nous disons à l'UDPS que nous sommes sereins, nous allons aborder ces élections avec un moral trop haut. Monsieur le secrétaire général, ne pensez-vous pas que l'acte posé constitue la haute trahison? Nous ne pensons pas jusque-là comme ça. Mais nous pensons que dans 48 heures, le président pourra s'amender et le reste reviendra à la normale. Merci beaucoup. Donc, Binomoko, vous comprenez que Félix Tshisekedi a eu une décision parce que précieuse qui va faire ça qui est ultimatum il y a 48 heures. Tout beau était président à Koyo que la base naïe. Mais tout ça sérieux. Mais tout ça sérieux qu'on change Maloba boy et la sini. Déjà Maloba au lobby boy. Après, on change tout boité, on change maloba. Mais ça sérieuxté. Na makambo surtout ce que le bagi version boyé, à tous na tribunal, oye le lobby boyé, lobby boyé, et ça déjà sérieuxté, bah on a déjà aventurier. Donc pas opposant aux sakanaté. Donc to lingi ba aventure na bino wanate. Moi comme je dis, j'aurais préféré au Betty le bon qu'on a table au bimi et souki en quai de poisson le que non makambo bino bozo me manga ngana lingi angote mais ezalate que comme na souka au petit discours allez to makambo comme sikoyo il faut tous à la biso tout na sima ya Fayulu allez 24 heures après au changer discours ezali sérieuxté ezali vraiment amateurisme politique na bino bolagisi biso yango donc boza immature donc yamona ngai nazali ko luba tout le temps que mboka wana il faut ezala sous tutelle parce que tout ça incapable talaka raison la sabiso
preuve yango yo incapable que pour na mutu moko bo poni après le bo changer donc bozana bino ba aventurier bozana bino donc batu moko donc ba fakwa soki ba nini donc eza batu moko ko compter na bino te donc mieux vaut mboka na biso to pesi on na ba américain ou ba français ou ba anglais ou ba allemand pendant 30 ans bango basalela ba minéré na biso bati représentant moko na mboka azo signer kaka azo gérer kama kama mboka mais azo gérer mbongo te pendant 30 ans donc peuple a se retrouver social et aux bien to se retrouver ba tout bazala bien mboka okene bien parce que soki kaka to vandi kaka boye to ko vanda to ko s'en sortir te parce que botala bino moko ba politicien bino bo posa o boza ko sala présidentielle bozali ko kokate bo pona mutu moko siko soki bo poli communauté internationale ata congolais ata peuple congolais nana ngwa kondima bino bino bokazi soki na candidat moko bino bo gagner candidat moko bino bo gagner siko bino base ya UDPS tango siko le 23 gokoma parce que mutu a gagner a rozalate parce que Chadar a gagné machine à voter et go trichamer et puis boye bara déjà que comptage ya ba voix et gozala manuel comptage à voix et gozala manuel donc ba ça lango na maboko et puis mutu oyo a ko déclarer officiellement ba résultat ezali seni ezali organisme mususu te donc comptage ya ba voix gozala manuel machine ba kotika yango pour ba côté mususu kuta ba village mususu machine ba osala yango te machine wana ba bengisa ngo ba saila ngo parce que ba lia ba mbongo na kati ya kopo wana pepe congolais fallait mona ka ba machine parce que ba lia mbongo na côté ba machine wana ba sali grand corps ba lia grand likonda donc ba fakwa mboka ane zaka ya ba fakwa yango no mona ki ke masolo wana et pesa mi ke fallait ba mona machine mais candidat comme wana ezaki déjà eloko moko ko sala maté parce que ceux qui lelo Katumbi aleka ki frontière a sala ki makambo ya présidentiel ou Mbemba ba invalida qui était Mbemba ngo tika jamais Katumbi jamais ngo tika Mbemba ou bien ngo tika Félix Tshisekedi elingo ko simba te parce que ezandengo wana peuple congolais to zana biso ndengo wana mutu tout pour politicien na biso ba opposant mutu to alinga zo pouvoir pour staff na ye et se retrouver parce que politique est commandé une doule donc staff a wera balingi ya JBT et staff a fali balingi ya ferrete donc une doule et kota na politique donc et commandé ngwana donc mutu moko yebisa ngai te ke candidat commun ngo simba Félix yo moko oyebaki ke ngo simba te ki ozo beta discours wana na conscience na yo est-ce que yo yebaki yo simba ou bien la carte pour nous qui complexé na bandinga mususu soko sur décision donc si elle va quoi simer yango yom toza présent à parti ceux qui yom toza décision parce que ma kameza na carte ebité ou bien olinga ki hotel misi réunion mili banda au bengi staff na yo bengi donc base na yo yepsi ba ndenge ma kameza li avant ça la déclaration lobi que non ngai e ko marcheté natiki ezate que au sali déclaration bondimi après 24 heures écouté olobake non au retiré signature na yo botala déjà makambo wana ezalaki ekoki kosala mate candidat commun eza eloko moko déjà ekoki kosala mate botala papa na biso papa Tshisekedi asi alobela makambo yango bolanda o papa Tshisekedi alobi sur candidat commun opposition. Mais je crois que le débat est clos parce que je ne suis pas d'accord avec cette légende qui veut que dans l'opposition il faut une candidature unique, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres candidats. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'on ne doit forcer personne pour appuyer la candidature de Tshisekedi. Je crois que ceux qui vont appuyer suffisent. Pour ceux qui n'ont pas encore appuyé, ils ont le droit de présenter leur candidature en indépendant ou appuyé par des partis politiques. Hein. Donc, Bino Moro Bolandi, donc, Ebadi Sigote, papa Tshisekedi déjà, c'est contre Yango. Donc, parce que Congolais, na politique alingi ka leadership alingi ka yengai donc congolais tout na politique alingi comme na firmament ya makambu na ye oyo ya politique comme kaka président yo kasi nana ngo tika la muninga donc bino mo bolanda et puis siko nazali ko yokisa bino mo bolanda donc Félix Tshisekedi oyo lobaki na meeting na bango tongo bakutanaki bango nyoso tout na kisasa po na boule na bango ya candidat comme bino mo boyoka oyo Félix Tshisekedi alobaki na bato bayaki mukolo wana ebele kotala bango batu na batu ya ba parti politique nyoso tout différents partis politiques au bazali kuna boka o Félix Tshisekedi alobaki pona candidat commun bo bandate ko tia ba pression et pas ba leader oh non leader yoko za tima mutu wana te ye nani po eloko ebomaka congolais yango wana
eloko ekomaka Congolais yango wana nalobi boye ntango ya kopona candidat commun ya opposition toboyi bakombata ya lider songolo to bakala bakende na nsima na ye baloba non yo za danze yo leki bango koma yo ndima olanda moto wana ye nani non bino moko boyoki oyo Félix Tshisekedi alobaki alobi penza ke non bino ba partisan ya ba parti politique bino nde mutu botiaka désordre donc ba staff na bango botiaka désordre botia désordre te boloba te o presse oyo leki siko ok yesiko asaleli makambo ngo asali makambo siko logique neza entre makambo oyo alobi na oyo lelo ya asali Félix aza na logique te asali makambo oyo ye moko ayebaki ke kozala ndenge wana ye na suka aye kosalela yango donc vraiment bon yeba ko respecter parole donc Félix au respecter parole te na répéter il fallait au signer te oya olobake et s'il en quai de poisson UDPS et si c'est régnioté aux aïe na douane aussi ça régnioté donc au bimi na yo mais exacté que au signer papier au sali déclaration na suka même pas 24 heures au ko changer et puis aux araki neti o mutumoro o bando ça semblant na kati donc on ndima ki loka po ndima o yebaki e ko simba na yango te donc to songi la masola base pas to zolo ba makamba base yango soki lelo penza kana chaîne nyanga la kato kana chaîne alanda ki base na ye mais lelo dauphin zate mais là c'est représentant ki lisusu parce que base na ye bandai ko loba que kana chaîne c'est représenté mais ayokele ki base na ye te allez a ti dauphin na kati kuta dauphin ngo ba satanda ki te dauphin za la chadari donc kutu na yebite mais yo bosali base et lobby bo yo président to yo za incapable donc ko sa décision mo côté to base en moto boité mais sikoyo Rolanda base na makamyo tout parce que base ayi masola katité o Rolanda na makamyo souté il faut assumer ba responsabilité na yo ce que lobby likambo kenye na moti na suka base ako conseiller ako lobby likambo mais ako memonda ba makamyo ko boité ke wa yebite denka to lobaki ke base na politique base et koko conseiller mais na katia politique libanda za katité okoza libanda mais ozuma solo koti ba c'est bon oyo pas bon yo comme na pouvoir bon tala ozaki libanda mais siko tozo que ba réalité ya kata pouvoir ezalaka bo moi ou okamwe mais okomi na kati mais bato libanda bazo comprendre donc base za na libanda ba ko yebiso ba makambo nyoso touté que yo landi parce que bango ba yema solo katité donc yo il faut temps aux décision il faut yeba décision yo zo so puis ozu yango te ou bien soko zu yango okenango ti na suka à part wana donc tangu IDPS lobby tout le monde est Vital Kamerhe a emboîté le pas. Il y a IDPS, il y a Félix Tshisekedi, Yepé a Yepé qui a déclaré que non, à l'antipe base na Yepé a se retiré. Bilomo Bolanda, Oyo, Alobaki Ndenga retiré qui signature na Merci mon cher Christian Sakweno pour l'opportunité que vous me donnez pour m'adresser à la base et répondre à sa requête. Je voudrais d'abord vous rappeler que l'INC c'est un parti de masse, un parti qui a une base réelle sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. C'est donc le parti qui porte les leaders. J'avais été investi par le congrès du parti qui représentait tous les membres du parti comme candidat à la présidence de la République. Je suis allé à Genève après avoir consulté la direction politique nationale de mon parti qui représente la base et le congrès en absence de la session du congrès. Ils m'ont donné le quitus d'aller à Genève pour aller construire ensemble avec mes collègues de l'opposition, consolider l'unité de l'opposition et nous choisir un candidat commun de l'opposition pour affronter les échéances électorales du 23 décembre 2018 avec beaucoup de garanties de gagner. Aujourd'hui, la même base s'est réunie à travers la direction politique nationale, certainement après avoir entendu les lamentations, la colère à travers tous les pays, dans les rues de la capitale, dans les réseaux sociaux, dans la diaspora. Cette direction politique nationale s'est réunie et vient de terminer sa réunion. Elle m'enjoint de tempérer dans le sens de la demande de la base.
Et je ne voudrais pas ici commenter la décision de l'addiction politique nationale chez nous, parce qu'elle est au-dessus de ma personne, selon nos statuts. Je ne peux qu'obtempérer. Donc, j'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Parce que sans cette base, je vais m'auto-flageller, je vais moi-même m'auto-exclure du parti. Et à quoi ça sert donc d'être un leader sans base? Je voudrais dire à ma base que je suis allé accomplir une mission qu'il m'avait chargé de remplir. Et je l'ai remplie. Mais les retours de la flamme du côté de la base, j'ai compris le message et donc je réponds favorablement à ce message de la base. Bino mo bolandi tant on a zo ba kebaza ba ventrier ba fa kwa bango nyonso tout donc eza coûte une exception te bino mo bomoni donc communauté théâtre penza so on va passer on bateau ba sala ba théâtre et vous appelez épisode de belé donc après Félix on dirait bah yeba kité yepé caméra donc on dirait yeba kité à longwe on dirait bah yeba ki base na bango te après botale ke ndana sabino penza ke zane ti théâtre botale na sabino ba image caméra ta mazongi na ndako na ye botala bana na ye ba yamba ye bazo yemba ye to boy failu to boy fa donc ye na base na bana mutu ba yebisa ki azo décision bino mo botala ta mazongi na ndako oyo ndengi ba yambiye na bana et communauté théâtre vraiment donc théâtre vraiment bon en tout cas mboka na biso toza na chance te donc bato na nyoso tout il faut batika masolo ndenka na zolo bakake il faut sous tutelle mboka na biso et keyi na gérance ya bamidele batika ka représentant moko wana azo gérer kaka ba makambo pamba mbongo akosimba ngote parce que toza incapable tondima yango. Donc bino moko bolandi donc théâtre penza ba politicien na biso donc en particulier ba oyo bazali na élection présidentielle donc théâtre donc bino bokanse penza neti moki wana pesa ki $100,000 na ye ango tika la faille le be ango tika la mo donc bon mona kake ba ça théâtre amateurisme politique baza immature ba yebi loko moko te ba ko s'en sortir te na zo mona ndenge ni teke ba ko gagner élection présidentielle donc tokotala ba base na bino wana le 23 soki penza bo gagner yango te et puis bo gagner yango te ba base na bino tokotala eloko ni bo sala soki bo kendo longola kanambe ma solo ou bien bo kendo longola kanambe na pouvoir ou bien bo boya shadaga ça la prestation de serment tokotala base yango eloko ni bo sala parce que tokotala parce que lelo bozo diriger ba président na bino total le 23 après le 23 eloko nini base na bino ko sala mais siko na zo la sabino pe ye fayu longo ba ponaki ye mais pour nous le Congo na biso to na chance te fayu ba pona ki mais bo yo kabino moko ba dossier na yendenge bimi ye pesa kaka mutu moko ka ya mindondo kaka donc ya zane pire mutu ya pire petit ya Drake Mbuta donc ba sala ba cop na bango bandakala bino moko bo yoka oyo e bimi sur fayu problème sana mkoto omoni makambo basali na Genève bazomela milikiana etali biso tozolo bakabwe c'est la présidente Abisso Aya. Soki ya yepa na biso candidat au badimisi kuna Fayulu. Atikeli biso démission abandi ko sala ne ba cop na ye na ndenge na ye. Mais biso ne tozawa to pesa confiance na biso na parti. Fayulu aza candidat commun ya ba opposant. Mais candidat commun oyo ya peuple eza parti. Bobo sayeke Fayulu nde apesa voix na epo Kimbuta bima akomisa ville oyo solo bobo sayeke Fayulu asalaka oyo babengi bacrédit na mwasi ya Kimbuta na Kimbuta bazanga omoni kokabwana oyo tobandaki kozela ngo tosepeli nango bible elobi bato mibale so baotambola bien te bakabwanaka tokabwani don makambo oyo tozosela awa boomona moto ezopela tozwi nde mikanda totumi yango awa Félix aya telema waye
koyebisa biso ke ya ndimi akosala yango te akoyoka kaka biso tolo idps eza baparti na bango te oyo bakenda kozwa baengagement bandimisi bana awa biso makambo yo moto tolandanga sikoyo tuna voisin na okomba parti ya Fayulu aoyebi so ayebi makambo o mbemba o letolobaka bambemba alia bapikime Katumbi ndenga zana kopera iranium bareunion na bango basala kuna président signaki yango po ala neseki biso toboya nde toboya yango mpe nzambe baboya Félix nde kandida na biso tokotia bambongo po asala kampagne eza na mbongo ya moyibi ya Katumbi te topekisa bino bakombata koyemba banzembu botrahir biso te moto oyo tokoyembela nzembo wana ezaka Tshisekedi lelo tosukiana bozala na bino kalme biso tozokontrole siko tozozela ye makambo ndenge eza boye Félix soki ameki koinsiste na makambo ya tokobuka ndako ne bongo Katumbi atombele ndako botolakise ke biso nde toza boye tozala na bafanatiki te lelo nde bokomprendre tozosele lokola bango bameli miliki na Suisse biso tomeli bamiliki ezanga kombo bamizwene bango baye baponi tozozele aya koyebisa biso ke Fayulu kandida na ye na Fayulu mili kolongwa bango tozoloba tokope na minito nde tozawe toboyeba conseil biso tolobi boye c'est la bête yo tokokata Soudan mais c'est la bête yo soto zio tokobeta Gilbert Kankonde soto zio tokobeta bino lokwa bolinga kotambola na Félix bozobenda bambongo ya Katumbi bomemake na berere oyo asali te yo tokobosa nokoliesa akominyo tokobeta yo tokola soki idps eza ya biso moto akokotela Tshisekedi pasa kufa tokobeta yo na minito Félix yo moko lobake makambo wana osalaki yango lobake olobaki ke na ndoto soki osali blaki na yo mpe tokobeta yo bobenga biso bino bato ya Katumbi na ngwanda toza bafanatike tosanzele ye pasi topesi yo 24 heures olobake makambo wana Fayulu azoloba que je suis le porte-parole Kabila oyo ya bifle ya mutu munene alobaka mpe aza porte-parole komona makambo asala bangandu na bamasasu lelo Fayulu azoloba Fayulu ayebani wapi biso tobona biso bible elobi biso bato mibale donc mboka na biso wana nayebi te toza na malchance donc Fayulu yango oyo baponaki déjà balongoli basinatiki na bango botala ye moko déjà ye moko mpe aza moto ya masolo donc tozo comprendre te yango wana nazali koinsiste mboka na biso sous tutelle donc baaméricain baanglais baallemand babelge te parce que babelge tina te donc bakomi kogere biso bati représentant moko aza wana géré par mindele parce que toza incapable wana mpenza na kotika yango te donc bino moko lelo bozomona ke ndengi opposant na biso bazosala baventure na bango ezoprofite na nani ezoprofite na Kadachin Kanambe nyanga la kata ya Rwanda wana bino moko nazolakisa bino donc vidéo moko botala ke télévision ya Kanambe boyebi RTNC botala ndengi lelo bazali koseka opposant na makambo o basalaki na Genève. En dépit du fait que la désignation d'un candidat commun de l'opposition depuis Genève en Suisse ait soulevé critiques et frustrations aussi bien au sein des états-majors des partis et regroupements politiques de l'opposition que parmi leurs bases et dans l'opinion en général, depuis ce dimanche 11 novembre 2018, les processus électoraux en République démocratique du Congo entrent dans une nouvelle phase. En effet,
Après avoir longtemps manœuvré, souvent maladroitement, pour tenter de casser la dynamique de ces processus, devant l'évidence et à bout des stratagèmes, les leaders de l'opposition ont fini par avaler leur chapeau et se choisir à leur corps défendant et sous la dictée d'un facilitateur étranger, un candidat commun pour l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Désormais, loin des faux fuyants, des atermoiements et des contestations faciles, stériles et trompeuses, la politique en matière électorale dont la fonction première est de débattre de projets des sociétés et des conditions de la vie commune devrait reprendre ses droits. Projet contre projet, Front commun pour le Congo FCC et celui des coalisés de Genève devraient s'affronter à la loyale pour expliquer au peuple congolais en attente de projets des sens partagés et d'une nouvelle espérance individuelle et collective, les réponses qu'ils attendent apporter aux questions essentielles qui les préoccupent pour les 5 prochaines années. L'heure serait désormais à une explication avec en filigrane une question simple. Quel est le camp le plus à même d'offrir à la République démocratique du Congo les moyens de sa souveraineté, de son indépendance effective et de son émergence? Qui sera le plus à même de garantir les meilleures chances à l'épanouissement et à l'affirmation comme nation à ces pays? Les analystes le plus avisés tirent la sonnette d'alarme pour inviter l'ensemble du peuple congolais à la vigilance. En effet, toujours selon ces analystes, le choix du plus petit dénominateur commun Martin Fayoulou est manifestement le choix de la contestation et non celui de la consolidation du processus électoral et démocratique. Il est l'effet des leaders invalidés par la Cour constitutionnelle qui ont donc choisi Genève pour se remettre en selle et récupérer de la sorte une situation qui leur échappait depuis. Ils ont ainsi délibérément éjecté les 2 candidats prêts à affronter les urnes au profit du caporal le plus docile, le plus inconséquent et le plus virulent dans l'appel au boycott des élections. Fayoulou reçoit ainsi un ordre de mission clair, puisque l'acte de sa désignation est aussi assorti des conditionnalités pour la participation de ces camps aux élections, faute de quoi ils inviteraient le peuple à un désordre organisé et déjà programmé. N'en déplaise à ces calculateurs aigris, la maturité du peuple congolais ne sera plus jamais prise à défaut. Toutes les réactions négatives enregistrées au sein de leur propre camp en témoignent. Problème na biso bino moko boito landa ndengi RTNC ezali télévision ya kanambe kanache bo mundengi basali reportage baza ko seka ba opposant o bakendeki na Genève. Problème na biso ba congolais boyeba problème na biso ezali kanambe kanache Rwanda musenzi wana yende fazo masolo na mbunju tona dikosi tant qu'azali vivant. Tant qu'azali na mboka wana Rwanda bazana ba masolo cesse ye mutu azosala ba masolo solo tibo monike ba opposant ba komi ndengwa ezali kanambe ezali mutu mususu te parce que bazozwa mbongo ya kanambe ezokosa bango désordre. Donc biso il faut kanambe kaka nazo insister tant qu'azui masolo te na mbuntu to na dikosi te tokozala liberté tokozala ka na désordre ba opposant parce que ba opposant ya solo bazate naza ko bango ba opposant bazate bomoni ba chibala nde ba komi bomoni ba makila nde ba komi bomoni ba incompétent net ba ilunga lelo nde ba komi. Donc opposant zate soka za libanda zobeta masolo mususu. Peuple congolais, je serai bref. Kabila veut se cramponner au pouvoir pour 30 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut attendre l'opération de recensement jusqu'à ce que ça prenne fin. Et ça peut prendre 30 ans. Il faut bien suivre. Ce n'est pas 10 jours ou un jour. Réveillez-vous. Peuple congolais, nakoyeb sabino boye na lingala. Mobeko oyo. Ezali lelo awa na parler du peuple. Ezali po Kabila avant d'alibela na pouvoir. Lokola bakoki yango na constitution te, balingi bati yango na kati ya mobeko po ekanga biso recensement. Recensement ngelo banini. Mwana botami lelo batiye. Oya kufilobi batiye. Est-ce que Congo s'il après 3 ans, 4 ans, ezali lokuta. Donc balingi Kabila avant d'avoir 30 ans pour avoir le recensement et silité. Botelema. Leur yango yango. Yami balé. Peuple congolais boye ba ke mbongo na bino ba contribuable. O Kabila so ba masasi abalusi yango contre bino.
Et comme Alinga Kapé Bana qui s'assaté, j'assume ce que je dis. Nabana Congo Mobimba, Lelo a tourné canon contre Bino, ba beti Lelo Masasi, ba tout plus de 10, bazai na hôpital, ba pota minen, ba musuba kata. Yo mona wapi pouvoir, oh ya yo, contribution ya yo, po esomba Masasi, Masasi wana eba na kobeta yo na nzoto. Boye ba yango ke tozana moini, pe monguna ya République comme Kabila, na équipe na ya majorité bavandi awa. Boye ba yango ke sobo télémité, to continue boumbu pendant 30 ans. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets de vous rappeler, quand je fus gouverneur de la grande province de l'Équateur, vous m'avez dit ceci, Monsieur le gouverneur, un homme politique, son importance, c'est ce qu'il fait pour la population et ce qu'il va laisser. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sista Bidimbu. Je vous remercie. Donc nous avons Sabino Mboka parce que toujours ça la désordre, toujours même pas capable ya ko s'organiser na ba opposant na biso na ba Charlot donc ba za ba aventurier ko sakanate ba aventurier vraiment ba la kisi yango ton moni yango ba amateur na makambo politique et donc bino moko botala donc Kanambe penza tika la kana pouvoir parce que Shadak eza Kanambe bino moko na la semina ba image botala Kanambe donc atika na ba sekele ya ba boti ya mbula botala démarche na ye aye azo ya ba batu ya Sadek balati bietala endenga lati botala Kanambe démarche na ye ndenga zo tambolo ndenge mutasa na ba boti ya mbula botala na ba image. Les élections du 23 décembre prochain sont désormais irrévocables. Bino moko bomoni botala susu na tiele bino botala Kanambe ndenga zo tambola donc on dirait mutaza na ba bot ya mbula na makolo parce que Kanambe alata ba sapato na ki mukolo bodoro zo mona ke sapato zo la to ndenga zo tambola na ba bota mbula botala déjà bato boye penza bolingi bato boye batika la na pouvoir donc botala susu li passa na ye penza ndenga zala ke pe azaka ka boye botala salita moi si donc sola mutoki awuta soki wapi de nguta yebite botala bino moko na ba image na wala sabino bozo mona ndenga zala ki donc bato ndenge bolingi batika la na pouvoir donc tout ça oyo parce que tout ça na opposanté ba Charlot bazoko s'organiser te pas pour na mutu moko bazoko kate bongo nazo yebisa bino ndenge nini boko gagner atana suka bolobi ke bo gagner même communauté internationale même batu nyosu ba mona ke ezana ngolo kuta boko gagner te parce que bozali même pas organisé donc bino mo bomoni Kanambe penza donc azo ya batu ba witi banda ba lati propre pas que les gars sont présents donc Kanambe toro penza sans aller donc ba attaquer à domicile penza na bato ba utile banda donc ba attaquer toro à domicile Kanambe penza donc na ebité présent moto zo ba face à ba présent oyo biso to ndo mona na bamboka mususu na l'air mobuto bi ba présent bamboka mususu ba bizarre mais to zui yesu ko na mboka na biso to ebité et loko nini to sali makamunyo so opposant na ba makamunyo surtout le longa na zo tie la bino botala vidéo moko ya Odombo azoloba sur venu ya Jean-Pierre Mbemba donc bozo mona ba kanda ya mboka et on a bo mona ke bo don le mususu bo Odombo bazali ko mona kutu tina ya ko yoka kutu Jean-Pierre Mbemba te parce que bazana ba méchant ya mboka Odombo na osinale bino donc ngana yebi ba combattant ndenge ba banda na yebi moko na moko donc Odombo aza l'un ya ba combattant pour ne pas dire oyo penza ko azana maboko pembe donc oyo aza na makambute ke bakangai na makamba mbongo na bedo Odombo aza combattant moko propre na makamune nyoso to akomba boyoka oyo azoloba c'est Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Soki azalaki invalidé te azalaki validé alingaki jamais ça la retour na diaspora aya ko banda ko salisa bino sou ba conférence alingaki jamais ça lango makambo Jean-Pierre asala na Équateur makambo Jean-Pierre asala na Ituri makambo Jean-Pierre asala na Uganda eza ebele soki tolobi to banda ko étaler yango Jean-Pierre moto yo ke swazati Jean-Pierre tozana ba dossier na yo kutu ya usakanati ngana sana ba dossier no ya grave parce que ngana vanda na bunya na yebi bunya na zana na wacha na zala na ba secteur na nyoso na zala ba mbana na yebi ba secteur na nyoso ba ngomba ba frontière à Soudan na zala kuna na zana ba dossier na Jean-Pierre tout le bébé teko retirez nos journal le 24 heures na on peut ça ba musala bilete la place to penser ma ramusu to ando kanse sous Jean-Pierre ti retirez nos dossier wana so za na besoin to solo la parce que to yebani to solo la na o teke o leader moko ba bengi si ba te biso ba nsala mnoti Papa nous sommes Jean-Pierre. Pour nous donner ça, nous t'attendons. Ce que vous avez solo na batumo bazo lenga yo po yoza Jean-Pierre Bemba ngai na zaka complexité. Pour na ibo lukala.
Balar na mino besoin na ba Congo les ala qui te que famille moko boye et outil na richesse moko et outil de père au fils non les qui richesse à Congo mobuta kabeli ngo ba père na bino boji ba chance mobuta kabeli richesse à Congo ba père na bino ko ba ki ba master na ye ba gérer Congo na ninga désordre les autres ko se retrouver na ba mère après aussi go zo linga ko imposer ba to so bino nan bon ko Jean-Pierre oh biso ba ça na bino to ça on a ba Rwandais tous les gens qui ont vidé affaire na mwana wana kanambe obino bondimaki na Sun City Jean-Pierre bo signé ba koro moko bidon bo pesi ba Rwandais bo komisi ba Rwandais ba Congolais ba Rubero bo intégrer bango na kati ya nationalité congolaise pour na intérêt na bino Jean-Pierre bo signé ba koro moko bidon ils ont coûté so cher yo Jean-Pierre ta bo signé ki ba koro na bino global inclusif na Sun City na 2002 bo signé ko pour intérêt ba Congolais bo tala ki ba salaire na bino autant qui m'intéresse à bino et massacre nous sommes tous à la mole l'eau banel va salir oui zabino Jean-Pierre t'as la retiré journal 24 qu'on peut sans pas colère dit biso ba na minote to sali ba boulot trop to sacrifier ba vie na biso biso to koufeli ba petit frère il quoi ba makambo ils attaquent ouais ko poser ba tupo Jean-Pierre non na 2004 ba kino ba lingi ba bima na balabala ba benga na ba Rwandais Rubero akiko supplier on inter. Où est-ce la déclaration? La déclaration, ça va pour l'intérêt congolais. Ceux qui vont rendre la climatique en 2004, ça fait les 14 ans. Mais 14 ans en situation terre. Comment Barwande va aussi plier pour yo bimo loba? Pe ozo les consoles ba keno, Congola ko bimala ba to bete masasi. Yo le beta ba to masasi pourquoi? Pour ba bingala ba Rwandais. Yo to super na ba Rwandais wana. Beaucoup mo pesa so tout passé. Ngala zo lobela bino siko bateau yo boza bato lokoso. Bilanda landa, likola ba 100 €, likola ba 50 €, likola ba t-shirt, tala, kijale lo sili. Chanson mobuta joie ki, toko pesa ngo le susu mutu susu te. Jean-Pierre Bemba yi ko sala réunion na ye na Bruxelles. Bozo yembele nzembo, mais comment? Bino nyoso boza na bolumbu mo na sama kolona bino. Comment bozo ko yembele nzembo? Bonani ko yembele nzembo donc kijale lo sama tina poto donc Kongola za complexé. Place a yebika ki akomela tata neta bien. Azolenga, mais nzo bozo te kamboka. Jean-Pierre, bo signa ba kor moko bidon na Sun City. Bo cédé ma belle pa ba Rwandais. Comment bo kendi ko zo défense sécurité en mboka, bo pesa ngo mutu ko la Ruberwa. Bino ba Congolais bo luki kaka o ngala za nga chargé à finance, mususu ki ko luka so. Olenga ko ina o yo azala prison nani o ki encore mususu nani. O soki na jomi. Olenga ko azo signé ba accord na peignoir na couloir ya hôtel olenga ko yo lelo. Ba Rwandais bazo seka olenga ko ya bima na peignoir na bolumbu nyoso abile ko signé ba accord. Ali na salle kaka beka ko miroiter bino ke o ba accord moko signé mais nzoka ba signé ba accord na bango déjà na ba couloir d'hôtel na ba chambre d'hôtel ba to signé ba accord global inclusif na ba Rwandais. Et pour na ba légitimer yango ba na salle ba vandi soit disant to signé ba accord mais otika no biso boy pro Jean-Pierre Bopesi so musale belé. Bino ba mususu kutu bo profiter na mbongo ya Congo. Bolé yango depuis bo sana wana bino. Ti bo koli na mbongo wana bo kila kape plan na ma ko Jean-Pierre. Biso ba mususu kutu le to za ko se pomoler pour na makambo ici là. To profiter na biso na mbongo ya Congo ti. Oko manipuler ba tunde mona ta. Biso CCDPP to boy. Jean-Pierre o sale loko noti. Jean-Pierre elo kana ngana biso ngwana soki o continuer na boya sikona ba dossier na we ya bien. Parce que na yebi ba cop nyonso bosala na petit frère Museveni. Ba dossier nyonso oyo bosali na Ituri. Ba cop na nyonso bosala na Beni ya ba café na ya ba bois na yebi yango. Ba réserve d'or nyonso oyo ya Kilomoto. Oyo Museveni na ndekone ba bande ko binisa butu na yebi yango. Jean-Pierre Bablo mususu to ngito itala mo papa congolais. Et aux scandale ba to inao. Bino tu bolandi odombo donc makambo misusu azolo bala makambo ebele ezali ezali solo ezali makambo so vandi pezo boule ke ozomona solo ya ono zomona kena ba makambo nyoso tu batutu ba komi na bakanda ya ba opposant oyo parce que opposant azali te so azali banda azolo ba makambo susu donc so azali na kata ko makambo susu parce que ezala ba katumbi ezala ba mbemba na tango ba kendeng na élection so ba côté ba élection mboke ezali occupé bino boko no sa élection kwani biso tozali contre l'élection bandaka mais bino bokende osali bokende kwa sikoyo bosala na pouvoir mbemba sala na kanachin katumbi sala na kanachin donc ezalaki normal pour na bango bakende ok biso toboyeki makambo élection wana yo ono mona ke ba odombo wana ba collecte le l'équipe ba Martin Sali ba collecte le l'équipe donc ba lingi kutu ko yoka masolo wana te donc il faut comprendre colère na bango mais ndeka tozala na démocratie ndeka lobaki to yoka kaka mutango mais sikoyo
les 24 années aux Andés, les 24 années à Kamasolo. Donc, bato ba oyo bundale mususu. Donc, kozala makambo belé parce que et ça désordre pour kaka ba opposant ou tozo ka bangote to kokoza suna confiance na bangote. Donc les 24 temps toko beba na susu awa après les questions na kisasa ba ko seka kaka biso. Donc il faut qu'on comprenne ba colère ya Odombo boyoki ndenga lobi ba Martin Sali donc bo condamné bangote parce que ils en ont vu tellement na opposant oyo donc bazuyebi ke baza ba aventurier ko sakanate baza ba fakwa donc ba travailler na kanambe bazo distraire biso awa na communauté biso dozo ba risque boso to kitikuna na bamboka na ba lia biso ba kata biso mitu et puis bino ba lia bino bambongo bosa na biso baje donc bino mo bolandi Odobo o alobi donc bo comprendre ba makambo susu mais yango na ezapeka makambo kama bazol ba bemba akota ki lubwaku na makambo ne moko personnel mais to monaki ba combattant na ba tumsu ba bané ko marché devant ces pays pour la libération ya Jean-Pierre Bemba mais soko côté na ba kopa yemoko ndenge biso to loba wa côté na ba kopa yemoko ça na makambo mboka te pourquoi bato ba bana okende ko marché kuna na ba combattant ko marché kuna na mwana te ya mo ba kangena makambo pimbo ou bien yakula bino boko no marché kuna na flégi mais juste ou bien la santé pour ba bimisa non ba bimisa te mais bino tangu ba kangaki Jean-Pierre Bemba bato ba bana ko no marché kuna pour ba bimisa donc vous kama makambo zaka fitaka zaka passe na motema donc ba kanda l'équipe biso donc ya mwana na bike il faut Congolais changer esprit à cause ça esprit bandibu ya ko barrer siko ba politicien allié pendant ndako na bimi bombe bokangi mwana ne bombe donc après boulot wana et ko changer. Donc, bino moka bomoni makambo mboka donc ils ont biso tout passe ya kosakana te donc vraiment mboka na biso toza na chance te donc toza na chance te donc kana chien azwa biso na ki diba mbala moko a tia biso soki nini donc yebaka ke peuple congolais a telemi donc ba kozwa biso susu te na jewana kana bazwa ki biso peuple congolais to telemi donc to telemi na ba faire eza susu te ke ndenga kala kana chien yaki ka bo buki diba vandi donc moyeto longole za te peuple congolais ko ndima susu masolo wana te. Si quoi base, vous allez diriger ba présent na bino, mais tu retales les 23 wana parce que Chadar nous a gagné. Parce que na mona dengi ni bo gagné te, Chadar ya ko gagné to retala soki bino bo salani. Papa Tshisekedi a personne, papa Tshisekedi a asaki prestation na ndako na ye. Est bino ba base na bo mais maki ekuna na palais de la nation. Pas au pouvoir, a bino bo yela e kana chien kana mbe wana na maboko bo kange minute. Nana memeleke kanani. Donc makambo zo pesa bato ba méchant ko sakana te et on a besoin de que les 24 wana bato belé ba lingu to yoka bato wana te donc vraiment ils allaient pas sina ma wana motema pour na biso peuple congolais donc to yebite so to suka ya wana kana to bake mboka na biso to za incapable to kende na sous tutelle to comme na sous tutelle masole si et puis peuple congolais to changer les ba opposants dans l'esprit to changer les ba politiciens esprit to ko esprit a bandibu to bando barrer bango donc to bando tiela bango ba bombe pour ba comprendre que makambo ba ça la peuple ils allaient bien te donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Je serai friand de vos commentaires, suggestions et critiques. N'hésitez donc pas à nous le faire parvenir sur notre compte YouTube ou directement sur notre site internet. Nous allons donc nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. Comme je vous dis toujours à chaque émission, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions. Mais n'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre en go kanachien kanambe rwandais wana ko bikate fazwa ma solo na mbunchu tona dikosi. À très bientôt. Original. Avec Sepela TV, besoin coûte au kima banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezala raté. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako repa bilinga Sepela TV. Moi, César Ngadi, Cluboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. La maison Sénégien Production présente le samedi 17 novembre 2018
de 21h à l'aube, au palais Chanawaz, numéro 15, avenue Salvador Allende, à Épinay-sur-Seine. Une spéciale soirée, hommage aux disparus du clan Langa Langa. Avec la participation du poète Efonke Gina Wajina, Pepe Fele Manokuwaku, grand-père Benz Boziboziana, Beni Kopopolipo, Belobi Merito, Balage Delukendo, JP Boussé, Mwaka Oncle Bapius Bepes, Adamo Ekula, Tilon, Endo et plusieurs autres invités à ne pas manquer. Venez vivre l'ambiance Clan Langa Langa. Amis internautes, bonjour. Retrouvez-moi, votre journaliste de marque Mado Chako, la Oprah d'Afrique, la Vénus de la République démocratique du Congo, dans votre nouveau concept Arbitre. Votre émission qui a pour but d'accueillir tout corps de métier artistique. Mado Chako, la Oprah d'Afrique, arbitrera bien sûr le match qui se tiendra entre votre invité et vous à la radio Nouvelle Génération MNG 99.7 tous les jeudis à 14h30. Rediffusion le dimanche au 01 64 38 54 68. Le numéro WhatsApp 07 68 95 58 03. Je vous assure, soyez nombreux à participer, vous ne serez point déçus. Restez scotchés, celle qui vous aime, qui vous estime. À bientôt.